Bonjour, 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 bandeko nanga, maman Bijou d'or, Nayeli bino lelo, li solo ya cousine, les deux cousines. Boka moi bolobi maman Bijou ondenge nini boye, donc obeta li solo za na kati ya salon de coiffure, oui, donc na kanaki yango te mais naza obligé parce que na umeli na kati ya salon de coiffure ya maman la biso Justine. Donc maman Justine alobi nanga maman Bijou robima boye, donc il faut na bongisa yo donc bon, alors ça la musala na parce que mutu wa mutaza na musala na bon lisola lelo ezali boye ba cousine mibale. Donc cousine moko azawana a déranger aka muninga azala na camarade te. Cousine wana azawana kaka soki muninga sali likambu ye fa mona mabe. Donc ndeko na nga ya mwasi abengi ngai mama Bijou beta lisolo oyo parce que cousine nga dérange kanga makasi. Cousine nga linga amona nga nazana amitié moko boye te. Donc ngaso nazana amitié wana esala ngaso nazwi ba camarade ya sikisa la kaye mabe mutu nyonso tu oyo nga nazala na ye. Cousine nga mona kaka mabe. Donc ye aza mutu abatu ye cousine nga aza mutu abatu aza na ba camarade ebele aza na ba relation na ye ebele mais ngaso nazwi ka camarade na bandika ko vivre na camarade na nga. Cousine nange sika zali fo sala makasi kaka panzaki camaraderie na ngai ya ngala mekana niko solola ya bato bazala bongo obotama jalouse donc obotama na motema moko ke olingi kaka bato nyonso to mokili yonde osomba bango yonde okonza bango eza vraiment malamu te. Donc lisolo ya ndeko na ngai ya mwasi oyo alobi na ngai mama Bijou soki nga nazwi camarade cousine nga ifa yo kamabe cousine nga ifa sala tout apanzaki camarade na biso ezalaka kutu na ba série moko boya zalaka na zemi avandaka na ndako te ma zemi na yango etungisaka ye trop avandi na ndako nga na sali connaissance na nga na ba camarade na nga ya sika deux filles to sali connaissance malamu to zalaka na biso bien ye sika zali azoloba bi na bota so na botika na zo panzaki camarade oyo ya ona lina tu na bino ezalaka nini parce que mutu na mutazaka na ba réaction na yo za na ba camarade na nga pela za na ba camarade na nga pourquoi so muninga azwi ba camarade ya yo esue yo nga penza na zo comprendre likambo ngo te. Donc cousine oyo soko yoki lisolo oyo en tout cas tika boye parce que mutu na mutu azana makambu na ye ka ndenge na lobaka donc ekokoza la te que so muninga azana problème ana likambu na ye yo il faut zala kaka otira mis na ba camarade na ye eza vraiment malamu te to mekala ko changer ba comportement na biso. Donc yo moko balobi ozana ba camarade mokili mobimba mais eloko suko ezoka musanga parce que cousine wana betelinga lisola lobi ke soki ye azui problème na camarade wala moko ana camarade na ye il faut comme camarade na yo. Donc yo zela olingaka te azana na bato mais soki kaka ye azui problème na camarade na ye il faut ça la makasi camarade wana oyo azalaki ya cousine yo akoma ya yo. Mais ceux qui baza bango bi tant bazaki bango bi balo olingi ba camarade na été en tout cas tika nazo pesa yo conseil wana nyeso pesa ba jalousie ezaka amité mama bezaka ba sorte ya ba kambo nga nazo linga ko betela yango ke mutu amutaza na makambu na ye. Donc to meka ko tika baninga mususu libre so mutu amoninga azu camarade ezala za camarade ngaza ndoki tika ye boka vivre ki camaraderie na bango place nini ke ko suka yo vando za na zemo lobi ngaso na boti fona panza ki camarade wana pourquoi yo nde nzambe. En tout cas na zakika la posa wa ebisa no mo lisolo wana ya muke ya ba cousine ya ba cousin ya ba sœur et puis cousine wana lobi ata na katikati ya famille na ye propre yo kota kaka opanzaka ye kaka na bato soki ayoka na te na sœur moko boyo il faut luka sœur wana poussa ye pembe no benda ye pona azala ya yo et puis o mesala ko somba bato soko ozwi camarade o pesa ye bomengo nyonso tu pona osomba o gagner confiance mais ye ataza camarade moko motema na yo il faut ça la passe. En tout cas mekana ko changer en tout cas alobi na ngako tuna tanga kombo na yo mais na ndenge nga na lobaki ke na tanga ba kombo ba tuté ya nga nazo tanga ba tuté nazala katikati ya salon de coiffure ya maman Justine awa na quadrate bazo sala nga suki ndalika na yebisa bino kaka ke ba cousine so monique vidéo na komi pa na yo monique za na ba comportement wana mekana ko changer meka vraiment ko changer parce que eza malamu te tika muninga zo ba camarade na ndenge alingi tika ko teleme la vie ya muninga. Donc soki azala camarade yo linga camarade wana te opesa ye ba kombo nyonso to mokili mais soki ya azu problème na camarade wana ozu camarade no komisi ye camarade na yo ezala ka nini
mais quand on changer cuisine oyo balobi na tanga kombo na mena boy changer vraiment donc ce que yo ki vidéo oyo mais quand on ko tika parce que balobi ozala ba camarade poto mobima ba camarade na yo mais ye azwa camarade te vraiment na lingi bino mingi mama Jessie na ebité na moi likisolo na beta soki yo ki atanda bo comprendre soko ko bakisani te na comprendre les bien eza na babité eza oya yebi ke sujet oyo ke mutu wana za na caractère wana ata pona cousine te ata na ki camarade ko ça qui changer mutu. Ok, merci beaucoup. Parce que ça, na camarade mususu pe bazana ba comportement wana. Que ye so ki azana yo alingi kaka somba yo. Na oui, ngape na yebe on a sens bongo alingi kaka oui. Alingi kaka somba yo, ba camarade mususu pe baza bongo. So ki boza bino mi bala alingi somba yo za la privé na ye. Nzoka mutu ko za la privé mutu te. Et puis balobi na vie ya boye olinga cousine wana te. Yo linga ka ete mo lingi pas asko na ba camarade te mais aujourd'hui c'est quoi? Donc maman Jessie na lobi ezala na ba ezala pe na ki amitié na ba ki camarade bino mi baleza ba camarade musu bazala bongo et puis c'est vrai nga pe na iba camarade ya bongo nga moko na zala bongo mais na ko étouffer yo te nga na linga te ke camarade na nga zala populaire mais na ko étouffer yo to zala au libre mais so na moni ki obandi ko kende de gauche à droite ndenga na bendani na nga na tiki yo na bango mais ezaka amateya soki nga pe nazala bon na luka ko changer mutu nyonso to akuta analite ya oyo to mekana ko changer parce que mutu azate mutu azala ya nzambe olinga cousine ote olinga zo ba camarade te olingi cousine wa koma privé azala ye moko isolé eza malamu mingi te donc bo s'abonner massivement na chaîne nga Bijou d'Or TV masolo ya sika yangwana il fallait kana yebisa no likamba ba cousine mutu azala na comportement wana atika kozwa cousine na yo o isolé ye azana ba camarade te yo azala na mokili mobimba donc soko ozwi ba camarade mokili mobimba donc bazala yo ye azala ye moko vraiment na lingi bino mingi donc oyo soto zanga mbe na posa roloba na lobby rendez-vous na biso to kutani na recette na osala lelo bisous